Mbote na bino nyonso bandeko na banza bozali malamu. Ngai naza mama Linda Kalume na zongi na eyenga ya lelo po na kobeta lisolo oyo bino moko boyebi na yaka na masolo na ngai ya santé. Masolo nyonso na beta eza toujours ya santé ezala ya lelo tokotala mingi santé mentale mais na kobetela lisolo na forme mususu bandeko. Masolo ya santé na yaka kobeta ya babokono oyo ekoki kotungisa santé na biso na ba maladi oyo ezaka deja na kati ya mabota, ba maladi ya makila oyo etambolaka na kati ya libota oyo babengi bongo ba maladi héréditaire, ba maladi oyo tozwaka na mokili lolenge mpona lolenge oyo totambolelaka biloko toliaka tomelaka. Vraiment mama Linda Kalume na mipesa musala oyo ezali 3e année na ngai e naza na esengo. Merci mingi matondo mingi na bino baebanga na bengaka bino baebanga po boza batu oyo eza na bato oyo batikanga te bandala na banda nayebi bino oyo boya sans arrière-pensée sans intérêt boyokaka kaka bokomprena ngai pe. Voilà, en tout cas matondo mingi na bino nyonso tu. Vraiment nazali awa lelo lisolo oyo na umeli nango na mutu. Na umeli nango na mutu pona kobeta ngo pona zai koyeba te nalobaka na lingala nasololaka na bato ya communauté na nga nayebi bino nayebaki te na komema ngo ndenge nini mpona bomona ngo mabe te. Neti lisolo ya lelo en tout cas eza lisolo ya ngai te boye kosenga soki nako kobeta lisolo oyo sincèrement nakanisaki mingi ndeni nako tiela ngo ntango nasololi na ndeko mwasi. En tout cas nalobi bon nakoya kobeta ngo na forme oyo eza lisolo ya ndeko mwasi abeti lisolo contre proche na ye moko aza kovivre likambo moko ya makasi etali mobali. Donc mobali alingi moningane mobali, ok, donc ndenge na kolobela donc aza mwasi alibala mais mobali na ye alingi moningane mobali. Donc en tout cas nayebaki nde na kolobela ngo te mais nalobi bon je vois ce que je peux dire sur la santé wane komi psychologique, côté psychologique, parce que homosexualité eza choité. L'homosexualité eza choité. Okoki kolamuka te na 40 ans olobi voilà ngai mwasi oyo nga na baye yo na lembi yo nakomi nango homosexuel. Non, l'homosexualité ezali scientifiquement prouvé côté hormonal ya batu oyo ba développaka kokoma ba homosexuel. Ki homosexualité bandaka na bon mwana omona mama oyo yo azo remarquer que non mwana oyo yanga ya mwasi ndenge nini makambo makasi lokola mobali boye ya ponaka kaka bajouer ata ya bana mibali ata ponaka biloko ya bana basi te. Mama ya mobali ako remarquer que non ndenge nini mwana oyo yanga ya mobali alingaka kaka barobe boye ndenge nini ye alingaka kaka aza douce mingi azali trop soft azaka makambo lokola mwana mwasi bageste lokola mwana mwasi. Bamama mutu baremarkaka biloko wana epa bana baza nano miketi bazokola bakomi na age adolescent omona ke mwana mwasi mwana mobali me azolinga kolata bilamba bana basi baningane kaka ya bana basi kosala maquillage tout ça là eza eloko te kolamuki na ntongo boye okomi homosexuel. Vraiment eloko wana eshokaki nga makasi me toye awa kaka mpona kopesa tolinga na koyebisaka bandeko mibali tolingaka bino mingi bozongaka na bangwende na bino. Nzambe apesa bino autorité makasi yo obotami mobali okobafue eloko ndenge wana mpona nini. Biso tokola na bakinshasa wana toyebi ndenge nini importance ya mama abota mwana mobali ndenge ezalaka. Biso tokola ozomona oza na famille bana mibali 7
yo mwana mwasi na katikati oza 5e de la famille momona baleki na yo bakomolekisa bango liboso na yo likambo ya voyage apoto bazwi baleki ya mobali leki ya mobali akomi liboso no mpo yo oza mwana mwasi biso tokola na bafamille ya ndenge wana kobota mwana mobali ezali oza elombe oza prince ozomona biso tokola bongo kalo mpona nini yo mobali bien sûr que ezali minorité eza mibali nyonso tout te bandeko boyokelanga boyoka mabe te mama Linda n'est pas là pour vous secouer dans le sens négatif mais esalaki nga bien te mwana mwasi oyo nayebisaki nga bi lisolo no esali nga malili na nzoto nayebi te so nakolobela ngo ndenge nini eza nango eloko ngai ezobangisa ngai eza ke yo ozwi décision ya ndenge wana ke moninga mobali akoma mobali na yo yo oza peut-être na phase oza sûrement na phase ya kanda okanisi ke moment oyo odeside okomi kolinga mibali otikala kolinga mibali te vino mobimba banda bomwana te ozanga na bapeti chéri na yo ya bana basi lelo boye mwa ku esali yo soki mpasi ya makasi oponi yo babanda kozwa yo pa mobali lokola mwasi tango phase wana ekoleka me okosala nde nini sel pepe po wana ezali yo babengi self-inflicted humiliation osinflicte humiliation wana osinflicte humiliation yo okanisi ke décision wana ozwi na moma wana ezali bien otiki mobali mosusu asalela yo oza mobali tango yo kolamuka tango periode nyonso wana ekoleka tango makanisi na yo koma kozonga omoni ke no ngai mpenza mutu basaleli boye okomona ndenge ekotungiso makasi po entre conscience na ego na yo ya kimobali bandeko tozalaka nekenge na santé na biso il ne faut pas kosakana na santé na yo te l'ignorance tue nano bomona te mutu alamuki na tongo abandi kobeta kaka mutu boye azozwa mutu na ye azobeta na mire boum 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 omona mpenza azoki bozoyeba te azobetaka mutu wana na mire boye mpo na nini mpo na tika mutu kobeta mutu ne na mire il faut bapesa ye tonga ya pongi mutu nyonso ekoma kaka bapota abetelaka mutu ne na mire mpo na nini bandeko c'est sûrement que c'est une phase parce que comme je l'ai dit l'homosexualité c'est pas un choix ezali choix te yango nda bozosakana ezali choix te biso tokenda na bainternat tozosala bana basi Karine soki ozali no kaka kosakana eza ekoleka kaka ne balobaka tonga ya lisano mais na sérieux boye nga naza boye naza hétéro nakolingaka mwana mwasi ndenge nini ata badeception ya mibali yango eza kama nakozwa mpe kaka mosusu soki nakozwa mosusu ti nakozwa oyo akodecevoir ngai te mais okoki te d'un choix nazwi badeception ebele pa mibali nazwa mwana mwasi nakobandela ndenge nini bandeko eza biloko ya boye mutu ebetisaka bato mitu na miyo donc mpo osala eloko moko boye ntango vraiment conscience ya mutu eza lisolo moko eatristaki nga makasi bandeko bozala fier na kimobali na bino nayebi ke bandeko na biso mibali d'abord nga nakoyebisa bino bandeko na biso mibali tolingaka biso mingi nazo représenter basi nyonso sans exception biso basi tolingaka bino mingi biso basi tolingaka bino mingi qu'est-ce qu'on ferait sans les hommes biso basi tolingaka bino mingi botika kosala boyeko botika nayebisaki nga bina nayebi te soki nakokoka kobungisa émotion na likambo oyo nayebi te botika kosala boye ozobungisaki mobali no mpo na nini botika kosala boye nayebi ke vie esali makambo mbeba ebele eza babilenge baza baleki epa biso oyo eza baleki epa biso oyo donc na banzande kwa mwasi nayebi ke naza lokola litanga ya mbula na kati ebale me litanga mbula wana emonanaka na mosika litanga mbula wana na kati ebale donc vraiment soki mutu moko mibalaka oyoka ngai alobi ke mama Linda abeti lisolo oyo ekoti ngai eloko na osala oyo nayebi te natika ou quoi parce que okoki jamais
obongwama homosexuel ya mukolo pe o continuer boye comme si rien n'était. Non, osala ngo te, okomi beta mutu na mire tango ngonga ngo ekokoka. Bandeko